Bandeko mbote ya mingi. Vraiment bolimbisa ngai, je suis obligé vidéo oyo na bandela yango. Parce que oyo ezali hommage na papa Emmanuel Mayungu de Oliveira. C'était un papa à nous. Alors, tangu to sali eloko na kombo na ye, il faut ezana honneur nyonso. Yana omoni na bandeli video yango. Bandeko nyonso tu oyo botalaki video yango, oyo bo pesi ba point na bino, vraiment nakosenga bino bo bandela lisusu s'il vous plaît. Bo bandela bo sala ba commentaire na bino parce que vidéo yango ebimi clair mingi te. Alors nakosala effort na bandela banzembo yango ndenge ezalaki. Vraiment bo tia ba like, ba view ezala, bandeko na biso bo se enregistrer na kalenda na biso, ba oyo nyonso ba kosepela na pensée na nyeso tu oyo nga na sali pona honneur ya tata na biso oyo ou grand-père na biso papa Emmanuel Mayungu de Oliveira. Bandeko kombo ya canal na biso Anane Congo. Soko koti na YouTube eza nango gratuit, okogini ko s'enregistrer, okofute eloko te, okopi ko tia commentaire na yo, okopi ko bakisa likambo mosusu oyo moni ko linga pe na yekola. Comme ça prochainement to lobele yango, vraiment je vous garantis je le ferai avec tout honneur. Oyo nazo sala ezali pona honneur ya mboka na biso. Bandeko nayebi ke bato mususu bazo finga, bazo sepela te ndenge nazo Angola. Donc il fallait oyo Angola na tiango na mitu ekolo mususu. Mais lokolo ezali ya biso to linga ka pardon vérité oyo ya biso nde eyebana et comme na matoi ya batu et pe batu ba comprendre la vérité yango. Yango na bandeko ngai nazali toyone Kongo. Ndeke oyo ya ne Congo ayaka kopesa nsamu, ayaka kopesa ba nouvelle, ba information na peuple na ye. S'il vous plaît, olanda ngai bandeko nzembo oyo ezobeta. S'il vous plaît, olanda malamu. Nzembo oyo ezali nzembo ya liboso oyo ebetami na Congo. Ça c'est l'histoire vraie. Papa oyo azali né na San Salvador, l'Angola, en 1800 et quelques. Alongwe San Salvador aye na Congo, précisément na Matadi. Donc ba événement nyonso tu wana mundele asalaki ya division ya royaume Congo, bango basalaki kuna tango wana. Yé moto ya liboso qui commence avec la musique au Congo. Aye na Matadi, aye ki sasa vers ba 1930. Ba 1937-38 asali orchestre Congo nango San Salvador. Parce que yé autaki na San Salvador. Son orchestre s'appelait San Salvador. Alors Nathan wana waki na mundele moko aki grec aki na Congo, azalaki surpris d'avoir un noir azobeta musique. A intéressé bango que non lokola kosala orchestre liboso au Congo, hein. À cette époque il n'y a pas d'orchestre. Alors tata wana asalaki édition comme édition ngoma batuke tam tam. Aïe ko sala enregistrement na édition ngoma. La première chanson éditée à cette époque, Umba Nzanga, en 1940. Le vieux s'appelait, parce que les amours, que son âme repose en paix,
de Oliveira, Emmanuel Mayungu de Oliveira. Bandeko, pourquoi Moninga na lingi na raconter histoire oyo? Aujourd'hui, les gens parlent de la rumba congolaise. Mais les gens ne savent pas d'où est venue la rumba congolaise. Bayo, wendo kolosoi. Oh, na moni mutu oti consulter ngai pona vidéo ne ligaki déjà ati ba commentaire mabe. Na ça la polémique te, mais nazo raconter la vraie histoire ya peuple nanga parce que moi je suis angolais. Et mutu wana azali angolais. Donc yangana bo moni ngai naza ko raconter la vraie histoire. Donc boko limbi sangai na raconter ba histoire oyo pona peuple nangai ayeba, peuple angolais. Bandeko boko mona vidéo vous allez plus clair par rapport à salaki liboso. Nazalo obligé na bandela yango po bato bakotala yango batala yango na misu kitoko ba mona yango clairement puis ba yango kitoko na son kitoko. Et puis ça histoire moko importante il faut na raconter na peuple la biso. Oya moni a sepelité parce que na histoire mona kombi mboka na yete ou bien naza ko dévoiler un secret. Oui, bana kité ko déranger ki munene ne ko sila désolé akota na yete pe alanda te. Donc bande ko ngai s'il vous plaît pour que ça ait moins chance. Vraiment bolim sangai po na lingi ezala kitoko comme ça parce que to lingi histoire penza elo wa kitoko bande ko ngai histoire oyo toko ko cacher yango te po Angolano quando falamos da rumba veio de Angola em 1940. O primeiro angolano chega no Congo, faz o conjunto chamado San Salvador. E ele vai fazer a primeira canção, Umbanzanga em Kikongo, do Zaire. Bikiri, bikiri, bikiri na rumba. Bikiri, bikiri, bikiri na rumba. Toko na boca na biso. Goya, 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 goya. Goya lo baba mongwe. Goya, goya. Bandeko. Vérité angoyo. Vérité, n'a pas qu'on cacher en mode. Je ne peux pas venir ici raconter des bêtises. Hein? Wakamba di malela. Est-ce que vraiment olingi ngai naia? Hein? Niko na ngai. Imaginez José Wanduka ngai na ye lisolo na yo na pesa na mpia mutu mususu. Hein? Manu Afonso Keva Kikita Ntumitangwa. E diambu di nango diambu dieto e mononge na kamba ko tchenkaka. Honneur zali ya biso na longolo yango. Mais ça c'est la vraie histoire, je raconte la vraie histoire. Hein? Tanti de Lisa Uta. Mais je raconte la vraie histoire. Hein? Le docteur Socrate. J'ai dédié cette émission à toute la famille, quoi. Oncle André Manzedio Kiamena, je sais que ça vous fait du bien. Oncle Antonio Gudiezo, en écoutant ça, je sais que ça vous fait du bien. Antonio Kassa, Kana de soba luvualu. Anamvua tu mwangulu ninanga. Bandeko, ça c'est la vraie histoire de la musique congolaise. Ok, ouais. Okobina la rumba. Il dit ça bien. Abibobina la cadence ya rumba. À cette époque, il n'y avait pas de Wendo Kolosoi.
À cette époque, il n'y avait pas de Calais Jeff. Il n'y avait pas de Franco, les Rocheros n'existaient pas à cette époque. Les vieux taureaux, tous ces mondes-là, les vieux Longomba. Il n'y avait que ça, Salvador. Et 8 ans après, il va découvrir les vieux Wendo Kolosoi. Mais pourquoi cacher ça? Pourquoi cacher la vérité? Pourquoi devons-nous cacher la vérité et raconter des mensonges qui n'ont jamais existé? Les lots qu'on a raconté, c'est inutile de venir faire des commentaires, on a insulté un gars. On a dit que tu existé, mais mes oncles sont plus âgés que toi, non? N'importe quoi. Vraiment, Bolim Sangai, Naza toujours qu'on continue. Naluka Banzembo yongana monike na koko beta oyo ekosala moi esengo na bato na biso po basepela. Donc naza penza intéressé te na bato oyo bayaka kofinga bato. Non, moi je ne suis pas intéressé na makambo wana. Ngai na ye nga nazali po nasala plaisir na bato. Alors nazotia miziki oyo ekozongisa bato na place ekoraconte histoire oyo bato bayebaki te. Parce que moto mosusu akobalangako te bapolémique ya bozoba. Mais osala polémique nani? Donc natika ko raconter histoire que non, la rumba congolaise c'est un angolais. Nalba kombo na yo. Mandeko. Nazo parler histoire ya mboka nanga, nga Muzombo. Nazo parler histoire ya José, ya famille ya José Wanduka. Nazo parler histoire ya famille ya Simon Bongo. Nazo parler histoire ya famille ya Martin Skudimana. Nazo parler histoire ya famille ya Leki Claude Maloba. Nazo parler histoire ya mboka ya César Godinho. Nazo parler histoire ya mboka ya Masivi, Manu Masivi, ya Ndeko Shora, ya Pasteur Chimba, ya mama Mimi Chemindele, ya André Luwawa, Visegenima, Nkwapaka. Nazo parler histoire ya nani? Ya Sisi Selenge, ya mboka ya Sisi Selenge. Nazo parler histoire ya papa ya mboka ya Papa Forme. Nazo parler histoire ya mboka ya Manu Nanu. Manu Dari Vuvu. Nazo parler histoire ya mboka ya Manu Mako, Antonio Mako, Père Mulangi. Tout ce que je raconte là, et ça histoire ya mboka na ye. Nazo raconter histoire ya bakanto ya mboka bakanto la babonga, histoire ya pays na bango. Ya ba histoire que ça qu'on raconter. Yeba mboka yeba teta landu. Minhas condoléances, eu ouvi que a morte do nosso irmão Teta Lágrimas, não sei se é verdade ou não, mas as notícias chegaram, condolências na família, em toda a família, da nossa família do norte, da província do Zai, porque aquele foi o nosso irmão. Ele também cantava como o seu irmão mais velho, o Teta Lando. Que a sua alma descanse em paz. Vraiment, ma condoléance les plus attristées. Na uti koyoka Samuel wa ya Teta Lágrimas, petit frère ya Teta Lando. Nous ne pouvons pas solo, mais vraiment la pesi ba condoléance nangai à toute la famille et à toute la province du Zaire pour le falecimento ya ndeko na biso wana, et puis à tous ba Congo d'Angola. Vraiment que a sua alma descanse en paz. Donc bandeko ba oyo baza ko sepela te po nga na parler histoire cachée te programme na ngai ezali mpona ko raconter ba histoire ya passé.
quel que soit âge na ngai na botama na 1999 na 1990 lokola mutu wana nalingi tokofinga ye te mais amoni ke ngai nakoko parler sur passé te nasala polémique parce que ye à peu près il est né dans les années 50 mais mes oncles sont nés dans les années vraiment na continuer histoire na biso et puis yango toza nango besoin tolobela oleki tobelaka bato mosusu oyo baza na bango important te donc nalingi na continuer ko bolimbisaka mwa moke mpo tolia biso baminiti te ayebi kobota bana bandeko na ngai naotia banzembo oyo mpo ezali banzembo moko importante ekorapele histoire moko boye alo bandeko na ngai soki makambo banzembo oyo nabeti yango te bato bazonga ntango tozokende baklasse à cette époque basi rapele na oyo bakoyeba te soki moto akoti aye koyebisa ngai o te nous qui sommes nés dans les années 50 mes oncles sont nés dans les ba-anti na ngai batanti na ngai batanti na ngai ba grand frère maman na ngai ba grand frère maman na ngai sont nés dans les 35 na 40 oncle Asuka ya maman na ngai il est né dans les 55 sur 54 oh. Donc mayele oya yo eleki yoza ne ba 50 donc ba oncle na ba maman na ngai ya kulutu ba ne ba 30 oncle na ba 40 ba ça important ba ko raconter biso te donc na âge on a zana ngo toi tu me corriges que non parce que ba polémique adore pangi je parle sur l'Angola tika biso kimia to parler histoire na biso yango toza ko parler to komi ko bongama to limiter makambo na mboka na biso lorsque les gens arrivent chez nous au pays qu'ils viennent avec leur passeport et ces gens-là seront bien accueillis, ils peuvent aussi voyager à partir de l'Angola. Ces gens, ceux qui battent par exemple, devenaient des résidents par exemple, ou ils ont leur visa, et ces gens-là seront autorisés de voyager à partir de l'Angola. Et puis, ceux qui peuvent battre Yango, c'est illégal en Angola, nous allons décider de prendre dessus parce que chez nous au pays, nous avons la légalité. Nous avons la illégale, nous avons des documents faux, à Kangama, et puis à Sibir. Parce que l'Angola nous appartient. Donc, il faut que ce soit méchant, tu peux savoir, parole insolente, et pas y avoir des sous bolingi te batu balo ba vérité na bango ya mboka na bango vi bango ba vivre balo ba yango te to se taire à cause de vous mais yo nani tout se taire to lo ba te histoire na biso to ko raconter histoire na biso to ko raconter yango to ko raconter ce que nous avons fait au Congo Kinshasa to ko raconter ce que nous avons fait au Congo Brazzaville. Nous allons raconter ce que nous avons fait en Zambie. Parce que Bishop Angolais doit aller en Zambie. Donc, tu peux raconter, tu sali na poto. Tu peux raconter Ango. Tu peux raconter ndenge tu tanga kiba. Tu te vois docteur Savimbi. Tu te vois docteur Agostino Neto. Agostino papa Emmanuel Kunzika. Nous allons raconter ça. Donc, vous gardez mon téléphone à Bino. Oh, dit comment? Oh. To garder en go. To garder en go pona Bino kaka to raconter te parce que yo mtoko finga na internet. Kinga solo ka polémique. Kinga za mwana muke yo ndi mtuza mukolo. Tukaba tumususu. Po yo za mukolo ba oncle nanga. Ils ont ma tante nangai. Maman nanga ko to aboti nga soki nena soki na 40 combien. Hein?
Il y a que na couper tu va coucher tango na yebi kuté. Et puis tu vas me raconter l'histoire de tout il y a parce que pourquoi moi je vais raconter cette histoire. Mais c'est mon droit de raconter ça. C'est l'histoire de mon pays. En 48 hein, ça. En 48 les vieux papa Emmanuel Mayungu ayeko zwa wendo kolosoi po bayemba na ye. 8 ans après, ye abimisi omba nzange moyo tapale. En 48. Na kochaba njembe aduwe lenga okoyoka yango. Ça n'a pas de sens. Ça c'est toute une histoire qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher ça. Histoire il faut pas yango. Ça c'est la vraie histoire. Olingo déprimer sur l'histoire ils ont livré. Vous avez compris qu'on a raconté l'histoire de. Hein? Lorsque les vieux Wendo chantaient, tous ces mondes-là ne chantaient pas. Il n'y avait pas Kalejef, il n'y avait pas Vieux Toro, il n'y avait pas. Peut-être le Vieux Toro avait commencé, mais il n'y avait pas Taboulé, il n'y avait pas Rochero. Non! Hein? Ça c'est en 48 ça! Vous voyez? Tout ça, c'est vieux Emmanuel d'Oliveira. Donc il est tata ya rumba, c'est lui le père de la rumba. Mais pourquoi vous voulez changer l'histoire? Hein? Biso ba ye bisi biso na bomwana na biso. Malobi na ngai. Makumba ni. Nakumba wako kumba wongani. Soko ndimi ya yo. Yesa malamu, ndima pe ya mutu azana oya ye malamu. Donc il y a biso to bandaki yango. Et aujourd'hui la musique au Congo a évolué. Donc na Congo lelo musique a kitoko ezali. Faut to ndima yango. Les vieux Taboulé avaient joué, les vieux Franco. Hein, les vieux Toro. Même Wendo Kolosoi lui-même. Les lois, tout ça, on a évolué, Fali Baye, Ferré. Tous ces mondes-là, Petioyo, moi, Nabisoyo, Nani, Binafilé, Fabricat. Parce que ma musique est kitoko. Il faut qu'on dise ma maman. Hein? Les lois, je ne peux pas comparer la musique congolaise à la musique angolaise. Parce que la musique à Congo, c'est différent. Différente par rapport parce que la musique là famille beta na Congo beta ngolo beta yangote angolo beta ba kuduru abeta ba suki ba pasada ba nini et ça musique différente. Donc évolution est ça différente. Mais musique à Congo c'est musique à solo. Musique à Angola c'est musique à solo. Mais musique à Congo c'est basée na rumba. Alors nous voulons dire que non, la rumba congolaise. Le père de cette rumba, c'est un Angolais. Ce que vous connaissez, vous confirmez après Konono. Il y a des personnes qui Konono, mais vous savez qui est Thomas Sikilu, mais vous savez qui est vous confirmez moko. Vous confirmez que vous avez un bon foi et que vous avez Konono. Vous vendez qui me le baille vous avez vous formez nous une monde, hein? Vous m'avez fait une nuit, vous carrez pas vous dire vous et que vous me l'avez dit vous m'avez fait, vous n'êtes là qui l'a compris. Vous payez mon zombo vous n'avez pas un vous t'amoureux, faites caler un bac ici l'eau et les diamants vous êtes yoko. Boto longoka. Casse au cali ma vanga mambiko ma vanga mankaka, on a tient kaka. Allez, vous dites qu'on n'a pas tenu. On ne veut pas ça. On ne veut pas que bon monter sur un bon abisso. Oh. Parce que les gens bateaux, bateau mongo, hein? Bazar même des gens qui réfléchissent quoi. Hein?
Iyo ozali na matema moko soki ya ndenge nini olingi te moninga oyo ayebi bakomisa ye balo bakombo na ye te balo bakaka oya yo sali eloko moko te oh di otira makambo wana di oh bandeko tozala na bomoto tondimaka oyo moninga asali soki omoni ke wana oyebi yango te ezosala yo mabe tika ba oyo bazosepela baloba histoire nyonso ekobima tokozala na bainterview mokili mobima tokoparle histoire epai tokolaki epai tolekaki okoyoka yango soki okobuka na yo bokokamba nyina vobuka moto moki enganzi matadidi. Mais nous allons raconter la vraie histoire des peuples angolais. L'histoire des Bazongo, nous allons raconter ça. Partout où nous sommes passés, tout ce que nous avons fait, nous allons raconter ça. Mukukamba ngina. Nanga volo ponda. Nanga volo ponda. Voke fuidu ke mono. E kanda dieto va mosku vuandi la. Dia okulunga tu bangeto. Baika di baika. Il est temps. Il est temps de raconter notre histoire. Et nous allons le faire, vouloir ou pas. Si vous allez insulter, c'est à vous de le faire. D'ailleurs, Manu Fula Kakukamba. Nekonangai Leonardo Nzoluvonda Kakupandike Longi. Manu Afonso Keva Kikita Ntumitangwa. Manu George. Maître Djibril. Irmão do Rodrigues. Pange Monketo. Mama Manzambi. Kwetela Jotamba. E Mama Manzambi. Na Belgique. Babi. Ankaka kulandi diakako. Pange abanda kokuni. Diambu dieto. Okambe kanda. Iyo na zolo. Lingi yomi. Iyo na matu. Ekyo tando enketu momata kele kunzole matu no makala mambote makufi anzolele nakakala nzuni ofioti anzolele nakakala no ofioti na tatika anzolele oh di mutamutu kinwini ngemutu mwene ko wato public de kanda dia mangi fo emene oh ça c'est la vraie musique, ça c'est la vraie histoire. Papa Mayungu de Oliveira a été à San Salvador et c'est lui qui est le père de cette musique. Tous ces mondes-là ont appris chez Naye. Abetina ba Adoué Yenga. Abetina ba Kisa. Ba Polo Kamba. Ba Freitas. Alors ba comme sous nos bosana. Zelana. Bande kona ngai. Oyebi na miziki ya Congo babebele ba Lucie Yenga. Oyebi ke moto a pesi bango micro ba yemba ba Lucie Yenga. Ezalaki papa Emmanuel de Oliveira. A pesi micro na ba Lucie Yenga ba yemba. C'était juste papa de Oliveira. Ba musique to beta lelo. Est-ce que vous comprenez nango? Bandeko totika mitema mabe moto yo ayini musala bandi magaye biso tozondi mabino lelo oyo boyebi ko finga tozondi mayango boyebi ko tonga tozondi mayango osomba kabilamba okufi na onzala tozondi mayango bongo mabeza wa makumbani oyo moninga ndima yango biso bangole totambulaka konga tokonda kweto lele mazwa ko tunanga tondimela biso bosoba na biso
me miziki mutu abandaki yango na Congo kombo na ye Emmanuel Maungu de Oliveira. Memi Congo Brazza bayebi yango namoni te Congolais moya Brazza tomboki o te yo namoni te baza d'accord nanga yango vérité tika konyoko longai mama banzaki masia ndeko nanga ya mwasi chouchou nasali album oyo kaka nde pona parler c'est la musique soki nalobi ko nayebi ndeko nanga ya mwasi chouchou tosololaka mpe masolo ya kati omoneka bango moyinanga bango mofinganga est-ce que nakosi Mire Mbeka est-ce que masolo atangi kombo na yo fo bato bafinga ngai est-ce que tosololaka te ah mokili eza compliqué Kiala Kubika mupepela nyenange ma matali de kanda anosa muzika me mabeza wapi Manu Zakaria Mayala mais je parle de l'histoire, une vraie histoire. Alors mais pourquoi c'est fâche alors Antonio Kassa ah José Wanduka omoni nazo pesa kaka histoire ya mboka bazo tomboka nazo parler si bangolais bazo tomboka misikona lobela nani botika biso kimia di botika biso kimia nasuki ya bandeko na ngai na pesi mbote na libota nyonso partout bozali leki na ngai ani kule mampasi petit Nene Kanka le champion na pesi mbote na bandeko baza mwa ebele bakombo ezokima ndeko na ngai Kamondo Mulamba na pesi mbote na ndeko na ngai Bokatola bandeko lero moko na kobosana parce que okomona soki natangi kombo na kaka mutu moko bokopelaka siliki iza muzombo ndenge natangi kombo bandika na nga bakongolais na apre bandeko mpe bakongolais na apre baleki babotami na nga bakongolais nga mpe naza mpe congolais Pangi Pupa Mado ngai mona kupa mundu bada kufomi na mundu Kulpa di Kunzi Ringo makamangano na nesilite. Até a próxima. Tamo junto.